Awa, depuis l'époque, il y a Hippolyte Kanambe, tu vas qui est mboka na biso za dirigé par la biso. Mboka na biso dirigé na bokipa. Bokipa oyo baeza bakota na Congo, bazwa stratégie ba bloquer biso quelque part. Ba tata batu na bango po ete ba induire tout un peuple en erreur. Et peuple na biso lelo azalaka na maboko ya banani ya ba politicien. Na maboko ya banani ya ba pasteur. Alors, bato wana nyonso oyo bazwa biso en otage, biso ngai na yo lelo de comprendre que il est temps de se libérer. Voilà pour se libérer dans ces alakate qui likambuke to que le pacifiquement parce que moto yo a monté ba stratégie pendant des années, pendant des décennies. Pour être azwa moral na biso pour lelo to za ba affaibli. Bato wana bona na bokebi nyonso bandeko na kanti na lolaka ngulusi kimbangu pe to me ko récupérer bandeko bazalaki kuna bandeko lela ya solo ke to meki ko récupérer réseau na biso kuna. Voilà. Congo yo mboka kimbangu amonela ki passe. Alors, to lyoka na no loyembo oyo sengeli boyo kango bana. Voilà Kimbangu, Ulusi Kimbangu andima qui passe pour être alinga qui clément mais ba congolais ba wangani. Voilà notre problème. Oyo est bloqué biso na meleko le Congo yango. Mais si ko le kanti biso nyoso toye bien OK. Problématique ya Congo est liée au niveau spirituel. Spiritualité na biso mu te bloqué biso. Oyo ki bo biso bakosa ki biso balongola biso ki bo biso bena ki biso ki bo bango. Alors ben là ki bo bango tu comprendre qu'il y a solo ki bo bango o bena ki biso tu comprendre que non il est temps de se libérer na bango. Bandi ko bona na bokebi. Bo ba ye lelo o ezali information te. Tu comprends ça bien information te meto ko alerter bien. To bana ko bele la mikolo nyonso. Vous êtes prêts? Bo mi bongisi, bo mi lengeli. Na lobaki, bo mi bongisi, bo mi lengeli. Bo mi bongisa, bo mi bongisi, to bo mi lengeli. Ezali o toza ko bana ti bo biso. Bo zali ya ko lengela. Oyo na moko na lobaki ki est-ce que abongisa ki crayon na ye? Est-ce que abongisa ki bit na ye? Est-ce que abongisa ki pau na ye? Est-ce que abongisa cantine na mai? Est-ce que abongisa ki kombo na ye? Bande ko bolanda na bokebi nyonso. Toza ko alerter bino lelo. Nous sommes aujourd'hui le 14 septembre 2021. Awa na biso na kati na poto tozali na 21h30. Na Kinshasa bazali na 20h30. 20h30 oui effectivement. Alors na kanisi bandeko bolanda na bokebi nyonso oyo azana ndeko quelque part bengali o mi bongisa ki poto bisa bino ke ekobetama na chaîne oyo ba chaîne omi bale ekobetama na kati awa lo seba ekobetama awa yango to ko bisa bino est-ce que vous êtes prêts ba mama est-ce que bomilengeli bandeko est-ce que bomilengeli o ba ko bisa bino ke oui to ko kene marche pacifiquement mais ngana lobel bino pacifiquement ezate. Pacifiquement ezate. Oyo balobaki ke lobi toko bima. Oui. Moto nyonso na kati ko le Congo abima. Mais azako bima po eta ke ko luka libération na. Mwana nyonso mabele ko le Congo azako bima lobi. Po eta ke luka libération na na tango yo yoki. Lobi na koza na alerte générale lobi. Bolanda biso koza na 8h et koza na 12h et koza na 14h zoko landa évolution de près. Lobi otoko bisa bino ke bandeko oyo wana oboza ko loba otoza tango na biso koki oto se libérer tango na biso koki bo se libérer ndeko mwana sobi ko Congo longola kobanga la peur tu bandeko video ona za ko tinda ba mama nyoso bo obaza na Kinshasa na kati ko Congo bo so bandeko na bino mama social lo sakwe pa na yo mama Adelina lo sakwe pa na parfait mbaya lo sakwe pa na yo Jean-Paul quoi Beyoncé quoi lo sakwe pa na yo Joseph Mavwenza Pembele lo sakwe pa na yo Congo lo sako ndeko Derek Gabriel lo sako Lonte Zabu
ndeko Thierry Gabriel papa José Masolo Kelelo Sakwe Panayo mama Olga Julia bandeko nyonso mama na biso dinkela ya solo ke na moni bozali ebele o boza kolanda biso oya ilanda kete ekozala mabe pona ye alectete me yozo kanga oyo lelo na sala ka mingi me soki na yele bino na tango yo bandeko talaka luko yeba ngana kosala koloba teki ngana kobomba na wapi vulusi alobina lobela bino koluka te oyeba ngana kobomba na wapi koluka te oluka no ngana kobomba na kobata ma wapi luka landa ba consigne to pesa bino luka oyeba voisin na yo azanani oya kangama lopango na bino azanani mutuka wana eza ya nani moto eza koya liboso na nga nani enani oto baneko bela bino opération toyebi ndao to bela bino beaucoup de années opération toyebi ndao et to lobi ntango fwe zango sérieux biso lobi biso na bino lobi makamuna biso ezali teke tokende koluka seni bozoko bakonsigne zopesa bino makambo kengo welela seni ezate eloko bozoko bimela lobi eza libération ya Congo eloko bozoko bimela lobi eza libération ya Congo na kati ya Kinshasa nous sommes plus de parce que là où il y a les institutions ben institutions nous se vendent na kati ya Kinshasa eza wana vous avez plus de 12 millions de Congolais bobenga bande ko bino bazana kati ya Kinshasa oya ko bomba na ndako mabe ko yela yesika ko bomba na bona na ba consigne to pesa bino ba jeune ba tata ba mama bilenge bana oya ko bomba na ndako mabe ko yela ye na ndako sika ko bomba na esengeli na bino moko na moko ayeba ke lupango wana toke lufungola ngo to visiter ngo banani basala lupango wana boyeba ba attention na ba talibans les talibans de wewa bokeba na bango baza ba très dangereux bango parmi bango il y a nos ennemis qui sont infiltrés na kata ba talibans na kata ba fo ba talibans o baza na kata Kinshasa bango baza ko ba adversaire na biso alors bango lobi soki ba comprendre que il est temps ya ko telema ko bundisa bango et que bango tokene longo tokanga boyo nyonso bakota biso po plan na bango ezalaki babomana kata Kinshasa makila etanga mais nzambe ye bankoko na biso nzambe ya mpulendo a confondre bango tango ekoki tango ekoki bandeko bolanda ngai na monde déjà ndeko moko alobeli ngawa na kombo ya Rongelio Pascal alobi ozali kaka ndoki ozangi kindoki te na tango biso tolelaka na tango bakongole balelaka voilà Rogelio na Pascalia ya sepelaka siko tango biso comprendre que esengeli to miblikisa to bundela mboka na biso abengi biso bandoki na tango tobane kolela ya kanse ke biso tokolela ti wapi pona bango et bango sala bango un grand plaisir que les Congolais pleurent chaque jour voilà alobi ke to sanki ndoki te po asuite ke biso tolela kaka que pour na bango et c'est là que plaisir surtout se victimiser kaka ba Congolais balela kaka olela kaka alors c'est comme il y a ka na voiture climatisée yena ti bazo joa mbongo zo tinda na mboka na bango na Rwanda lokola ka ya tuti oyo na kombo ya Rengelio Pasquale donc et pas na ya zo tinda ba mbongo na mboka ne ba ndeko na biso panelaka courant exacté mai exacté éducation na bana exacté et loko moko te oyo ko garantir ba Congolais lobi à venir na bango te loko moko te et dites-nous quel est ce peuple-là qui va commencer à se porter des décennies, vous faites du cinéma, les beaux peuple, on a azadé. Il y a un autre qui tango il faut. Bon, l'électeur déjà va ne connaître ce qu'on va dans la carte à Kinshasa, on va dans la bus à gauche, à droite, et tango et coqueto lobby. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de leader politique. On ne sort pas pour un parti politique, on ne sort pas pour un leader politique, mais on sort pour le pays, pour la libération du Congo. Tozoko bimate parce que pasteur mora tindi biso toko bimate parce que Fayulu a tindi biso toko bimate parce que Songo a tindi biso mais na conscience na yo ba tozoko bima koyoka consigne ya mutu moko tazo biso de zonga si
koyoka consigne ya mutu moko talobela que non, il est tenté, non, toyoka ni tosi compromis rentrer, non, il est temps. Baluka ki makambo, kimbangu pa lobi, comme bango baluka ki makambo, baluka ki bapesa ki date, puisque pe la sima date wana, bokwa to ebele bakamwe, na lobaki lobite, na lobaki, il y a une semaine, ne koloba lelo le 14. Yo le 14, ne kolobela bino ke, moko na kati na bino, ate de ma benga bandeko, bazala kati ya kolo, kongi, tout ça, lui, oui. Bapesa ki promesse, nous on sort. Na promesse wana, biso to bima, mais, toza ko bima, to yoka consigne na bangote, tozo bima, to yoka teke non, nous sortons pour la CENI. CENI, ezala na maboko na biso, on n'a pas besoin des élections au Congo. Nous, tozo bima, pour te chasser tout le monde. Nous allons chasser tout le monde. Donc, vous sortez là, pour la benga tout le monde. Surtout, oh, nous sommes s'afficher qui na Genève. On va qu'elle est tellement à Genève. Vous nous allez bien le bino. Oh, nous sommes tellement à Genève. Ba Fayoulo, ba Mosito, ba Nyonso, ba Vital Kamere, ba Zela qui n'a les copains avec l'encore, les multinationales. Les copains et comme Bolo. Ba comprendre que tu es le la dernière minute, na ko vous voulez aller. La rapide, tellement levé la bango. Levé la bango. Bozo bima pona Fayoulo te, bo bima pona Mosito te, bozo bima pona Chilombo te, bozo bima pona nani Kabila te, mais bozo bima pona intérêt na bino. Obimi di bando lobo simbi mabele. Landa conseil. Oshi mabele ko le Congo. Ngai na sui mabele koyo. Oche mwa mbayo si mabele. Mabele nga na sui. Na tere mi pona bundela yo mabele na ngai. Ba wei oy ba kota ba koma mabele. Olanda na ipa kabozo la ngana motuke na. Ba wei oy ma nzoto na bango bongo wana mabele. Ba wei oyo nzoto na bango ba boma bango injustement makila na bango tanga na mabele oyo akoloko na zui bino en témoin na teremi pote na bundela mabele na bundela bino cause na bino ba boma ki bino ezaki injuste zui mabele wana tia na poche mama ozi mabele wana okangi na songe ya liputa okangi mabele landa bandeko senga beso bandeko lobela bango na zomba ozi mabele wana obondeli nango ozi okangi na liboke boye kama muye otie na poche ba mama ozi yango okangi na songa liputa okei nango kotambola obimi okei koloba ke non na ke koluka libération nanga na ke koluka libération banda nanga lobi na ke koluka libération po te ngalo bina zala malamu oka bien ba chaîne sur balé zo sala bien minute oyo ngana yaki pole bino oyo ba nkoko ba tilinga na lobela bino oyo nzambe ya mpungu tule na tilinga na lobela bino yango wana lobi ozala attentif lobi boyeba oyo nyonso kosalema ba nkoko bazala bino nzambe ya ba nkoko na biso na bino boteli mpo na bundela senite boteli mpo na bundela Fayulu te boteli mpo na bundela Hippolyte Kanambe te Mosito te me boteli mpo bundela o me bundela yo moko tana mutuno ke nga na teremi na ke ko bunda na ntiko na nga e pona bana na nga na kanisi oyo boyoki tele bino lelo boyoki yango na bokebi nyonso toko tenge na bino élément moko comme ça qui permet de comprendre pona nini okobima lobi ozo ke ko bunda pona nani alors à partir élément oyo ozo tenge na bino ngo na malembe nyonso comme ça boko comprendre et loko ngala bino ke il est temps que chacun de vous a tellement abonde la belle ko Congo nazolo bango na bina français te na lui na lingala alors bande ko bana somme ko Congo nazolo parce que élément ngo eza na kati na français na otanga bina na français pour la meilleure compréhension. Attention, dans la nuit des temps il existait en Europe un vaste territoire appelé Yougoslavie. Kala ezalaki na mabele moko babengaki na kati na poto awa Yougoslavie boyebi yango ba Yougoslavie boyebi yango na Europe awa. Alors à un moment il accueilla des réfugiés albanais na tango moko boye bayambaki ba réfugiés albanais olanda na bokebi nyonso. Alors qui fuyait la guerre et la misère faisant rage dans leur pays hospitalier, il les installa dans la province de Kosovo. Banani bakeko installé dans la Kosovo,
quelques bakonzi l'Europe ba installé bango na Kosovo Hollande très bien pour le moko sangati na yeba kiti et bakeko installé bango na Kosovo. Oui, je me suis arrêté là dans la bande des Balkans. Boyoki komo wana bakeko installé bango dans la bande des Balkans. Boyo katina esika oyo utaki moko babengaka balkanisation. Bakeko installé bango wapi na Balkan. Les bakeko installé bango na Balkan 35 ans plus tard dans la bande des Balkans, 35 ans plus tard, les Albanais comme réfugiés au Kosovo prétendaient être maltraités par le pouvoir yougoslave. Les bango comme réfugiés na kati ya Europe, na kati ya Yougoslavie, bon bazaki ba réfugiés, ba ben ko se prétendre que oui bango loba que non, bazako nyoko la bango na ba konzi ya ba pays wana nzinga nzinga o ba benga ki bande du Balkan. C'est là où ça va vous aider. Toujours en français, toujours en lingala. Alors, bon, voilà, au pouvoir malheureux de Komaga. Et décidèrent donc de disposer de même. Et oui, c'est la bande de Bolimbisi, donc 35 ans plus tard, les Albanais, comme réfugiés au Kosovo, prétendirent être maltraités par le pouvoir yougoslave. En décidèrent donc de disposer de même. Voilà. Ils demanderont ensuite leur indépendance par la force et la violence, avec l'appui de toute la communauté internationale. La province de Kosovo devient un pays. Devient un pays indépendant. Ainsi donc, la guerre des Balkans commença et les micro-États qui entouraient la région de Kosovo se détachaient l'un après l'autre jusqu'à faire éclater toute la zone du Balkan et faire disparaître la République fédérale de Yougoslavie. C'est à partir de ces conflits que le mot balkanisation naquit. Et lorsqu'il a fallu désintégrer la région du Balkan pour donner naissance à six pays, donc la Serbie, Bosnie, Herzégovine, la Croatie, la Bosnie, le Kosovo et le Monténégro. Toutes les autorités yougoslaves de l'époque seront mises en accusation, voilà très bien, en accusation pour des crimes de guerre. Et où est le des crimes de guerre? Crimes contre l'humanité et le génocide. Elles le firent pourchassés par la justice internationale avec la création du tribunal pénal spécial pour l'ex-Yougoslavie. Voyez bien, bien. Nous, Congolais, nous devons faire très attention avec ces indices qui semblent suivre le même chemin dans notre pays avec un conglomérat d'aventuriers appelé la communauté internationale. Nous devons construire un lobby fort pour suivre devant ces vents émiettements qui menacent notre pays. Alors, Bande Kobolandi bien, Makambo Oyo, et les Kakalamingi, et les qui a après quelques années, voyez que Yougoslavie et Pansana, voyez que créé là, et alors, pourquoi n'atteindre le article et c'est relatif dans la partie où ils ont les biso, côté les biso déjà, afghan. Afghan ba côté bango avec cause. Afghan ba côté na mabele Congo pour na cause oyo ba balkaniser Afrique. Ba balkaniser Afrique centrale. O ezana kata visère na bango. Ba yebi ke ba tuana ba signaka. Ba guerrier taliban Basignaka, Bakoti Bango, et avec l'accord de quelques pays africains comme l'Ouganda, le Rwanda et le Congo en tête. Donc, c'est venu, Sozi, il y a Kagame, na Félix Tshilombo qui est le vôtre.
ayebi makambo toza koloba te na kanti ese eleki ni mutu c'est sûrement que eleki mutu aza koyeba te que le plus seulement ye pas perdant la kati ya makambo oyo yela biso na makala na mabele ko Congo ye chilo mazo kancha kazali gagnant parce que bazo bisa yo obligé fais ça asali fais ça asali andiminyo so voilà les conséquences oyo tozali ko lukato monango. Mais comment nous allons éviter tout ce que je viens de lire là? Comment nous allons éviter de perdre l'Afrique? Comment nous allons éviter de perdre le Congo? Comment nous allons éviter la balkanisation du Congo? Par la grande révolution populaire. Pas par les élections. Oublions les élections. Parce que les élections, c'est le système qui nous ont amenés. Les élections, c'est un système là-bas pour nous contrôler. Pour nous imposer les dirigeants. C'est pas les élections. Et à la grande surprise, que les gens qui sont censés à comprendre la situation, et ils sont là-dedans pour nous dire que non, il faut seulement les élections pour être tous au pouvoir. Est-ce que le pouvoir ou on a la main liée ou main libre? Donc, ça dit que quelque part, on ne comprend rien que les ennemis du Congo sont nos frères à nous, comme le Fayoulou et les Moussito, qui devraient nous faire comprendre ça dans la coulisses. Que non, on n'a pas besoin d'élections au Congo, on a besoin d'une révolution pour se libérer avec le système. Mais ils n'ont pas fait, ils n'ont pas dit, ils le laissent partir. Non, il faut une élection, des élections. Parce que dans Bango Baye, l'élection partout là, les grands démocrates de ce monde qu'on appelle aujourd'hui les démocrates, les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui plaire, ils cherchent la vérité des signes. Que non, Donald Trump, bêtise, on est l'équipe dans 4 États-Unis d'Amérique, on va dire qu'on la démocratie. Dans 4 Allemagne, toujours on a pas mal follow chaque fois. En Allemagne, ça se répète. Aux hommes, comme les gens, et bon, comment ces gens-là, dans le pays, ils n'arrivent pas à installer la vraie démocratie et ils viendront nous donner la leçon de la démocratie, nous donner la vraie démocratie. Donc, c'est faux. Pour comprendre les gens, c'est faux. C'est vraiment un grand plaisir de mon de Denis Gabriel, la lobby, vos likes. Merci beaucoup, papa. Bekane kaluso mbokolo sako epai na yo pe esika ozali shani shungulo sako epai na yo. Voilà bande ko bana some kolo Congo suziwa masoka lo sako epai na yo Francis Bitodi lo sako epai na yo Mansala lo sako epai na yo. Voilà bande ko bana some kolo Congo to ina lombango mama dikela to bosani yote mama dikela bisope azawana kamba message Kamba message azana biso lo sako pe epai na yo. Bandeko émission les années spéciales pour être to la musabino to eluka to yeba. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir d'aujourd'hui? To yena bino émission spéciale ya lelo et loko nini toko ko sala tango to baneko belela ntango info ni ntango info. Yo okosala nini po ete ntango na yo ekoki po ete yo obundela mabele kolo Congo. Yo obunda po ete olongwa na kiboumbu oyo bayela ke biso yango pendant des décennies oto baleko yeba te toza baumbu et aujourd'hui tu peux constater que effectivement toza baumbu to baumbu na kati ya mboka na biso moko bapaya étranger po bayela biso esclavagisme bango balobi ke bango baza ba démocrate nzoka te bayela biso ko imposer la démocratie ya lokuta na kati ya mboka na biso esenge na biso ngai na yo to telema de la mabele Congo. Voilà bandeko toko sala mingi mosika lelo mulai mingi tete suno dijake oyo kingai oyo comme ça ka yo ka gete to zana lelo Kinshasa tout est calme to zana lelo les 14 to comme déjà 21h48 le 14 septembre 1948 na lobeli binoke na pesi bino technique na pesi ba stratégie na lobi oyo nyonso bankoko ba lobeli ngam na pokwa lelo oyo nyonso bankoko ba pesi nga nzambe ya mpungu tulendo alobi na lobela bino na lobeli binoke moto na moto atelema abangelo ko moko te soit vidéo oyo tidina bandeko na kali pa ma follow azali surpris kwa ebakite pour ça l'émission de l'eau soka soka biso soka ko benga ou bandeko on besoin de quelque chose à ko batisa bo nous pas inspiré na oyo nzambe akopesa bango en ce moment n'hésitez pas n'ayez pas peur appelez-nous vous avez le numéro na biso téléphone plus 32 466 110 192 nazo répété 0032 466 110 192 ou 192 ou bien vous bengi na 0 na plus 32 465
883 050. Sur inspiration Nzambe elio ke oloba, n'hésitez pas, parle tozana posa ya maloba na yo okoloba. Pama folo na kanesi ozaki na occupation musubo limbisi po vraiment esprit ye ke kambala mo lui tellement loba yango omoni na telemi na eko belela bande ko bayoka ke ba milengela tango yango ekoki ce soir comme milengela. Pama folo message nous a Losako papa sayala bandeko bena Kongo ba mama Kongo na peshe losako na showbiz oyo ba Kongo ba telemi ba telama papa sayala lokolo telama ki onobi ngai pe nazana sans wana d'ailleurs nazalaki awa ko belila d'ailleurs silite butu alelo nazana milima ba Kongo ya mai ya Kongo ngeta oye ba malamu il faut sikoyo tozalaki koyebisa awa révolution batiela kango date de promesse ezalaka biloko moko condamné fayulu plusieurs fois azalaki ambassadeur bazokokotoye ye bazokende kolalisa epongi mosika ya kobimisela biso batere économique oyo esimba te ye moko azalaka premier ministre toyebi te ke l'économie asala toyebi te. Alors, etikali kaka eloko moko ba dirigeant soit disant ba dirigeant ba politicien baza lisusu te église eza lisusu te totala kaka mabele oyo ya biso obengi mabele ya ntiko nde yango wana eloko surtout tobanga eloko moko te toza na manduki te bakoboma kobanga eloko te la peur oui kobanga ebebisaka makambo mais en même temps soki oza mayele okomi tola nazobanga nini mais eloko yango nazobanga eza nango makasi te alors epesi prise de prise otelemi donc totika kobanga parce que bango nde bazobanga ya mingi bato nyonso bakoti ekozala pasi mpona biso soki tozolanda bato oyo bazokosakosa peuple pendant des années mboka tokomi na point moko oyo mais mboka ya biso moko même kolia ekomi soki okotapa alors non en tout cas ndenge olobi ndenge mpe losambo ezokende tozokobelela moi-même cette nuit naza na deuxième jour ya kobelela bakoko ya mai l'eau du Congo ezala fleuve Congo balake nyonso bakoko batela abondela biso makambo oyo oba lakaka biso ke okolukuka te biso nde tokosala ayebi makambo ingeta yo moko d'ailleurs oloba wa manduki ozokomona alobaka manduki ekokoma poni tala bango moko bamanduki ebanda kobima na Kinshasa elingaki ezala poudrière moko kosakana te alors il faut eza bilembo ce sont oyo tolobaka les symboliques ce sont les symboles toluka te ke molimo asalaka ndenge wana toluka te ke esala odire soki koma non c'est comme ça tobanga eloko moko te bango nde oya bazokoya oya bakota bango basilisa biso soki basilisi biso te bayebaka mpe bien ke kongo mpe ekosila te epui kongo mpe ekopanzana te tokotala bango bayebisa biso eloko nini bato soki baza makasi batika manduki batika kokorompre batika biloko nyonso soki balingi tosolola pourquoi bazoya na manduki entre temps non bokende kovote alors que normalement il y a des partis politiques sont exclus bakoki kozala chancelier bakobimisa chancelier te il ne peut pas faire un gouvernement sauf la droite capitaliste conservatrice na tolérance ya social-démocrate nde bango bakoki kosala les restes bokenda bino na élection ça va bobimi badepute mais bokoki kobimisa ministre te bokodirige te d'ailleurs lobi ezalaki benda bika bamosusu balobi tolungwa na ota omoni fiatro basali na Afghanistan bamosusu batelemi ya balobi ya ota wana azokosa biso mais Angela Merkel na ekipe na ye azokotekama na kaka ifo kaka bango nde na ota otolomaka babalkan awa ce sont ces gens ici alors biso tobanga eloko moko te mabele eza ya biso mboka eza babomi biso mingi me tokobanga te
totelama, ce qui arrive va arriver. On paye sans exception. C'est-à-dire, il y a un camion ça. Alors, utilisez tout ce qu'il faut utiliser. Mais ma belle, ma belle n'est pas biso. Ma inde ya biso. Mon PPP est à biso. Mon topé est à biso. Tout est là, tout ça, la biloko. Enfin, il va commettre la soupe pour éviter. Dernière rendez-vous, dernière date, à la route, c'est les 15 points. Soupe à la maroute, il y a un moment. Après, ça, il y a deux choses dans le bas. Na Congo, il y a un coco nyonso. Nous autres, dans le bango, biso, nous autres, belle la milima, coco, bango, basakana, soki, eloko, nini, bazosa. Matondo papa sayala engeta matondo papa mafolo vraiment ya solo bandeko tolo bakite te bakite ke to yela bino émission ya ndeko to e bakite voilà bankoko na nzambe ya bankoko ateni bisalbi loba bandeko na kina makambo ebela ko sala na poko lelo mais naza obligé na arrêter apo po tena ko sabino ke na lobela ki bino comme na laka ki bino ke mokolo yango e ko zala kaka na chaîne o na pas alerter bino e ko zala na chaîne ko et na lobby na yeba kité na manuko naki banda moi ou banda post mobimba oyo naki contre ba message ou ba discours à bateau à les 15 mais ba lobelinga telema beta c'était nango les 15 andeko on ezali oyo nzambe atili ngai na lobela pino ko banga te la perdu et le komoko yo tana mutuna yo nazo répéter encore ko kenete ke non to ke pona ko lukaseni wana nzamba pekisi yango mvulusi kimbango apekisi yango bankoko bapekisi eloko wana kotia yango na motuna to belela bandeko moko na moko na kati na bino benga na bandeko baza na kati na Kinshasa lobela bango ke longola na motuna yo ke tokei koluka to récupérer seni kotia yango na motuna yo te boya makila ndeko no etanga boya yebisa ndeko no kozala derrière politicien moko te loba nga na teremi awa mabele na nga yango na simbi na nzoko ngai na kati na poche ngai na kati na liputa na nga na teremi mpona bungela mabele na ngai donc naza na ngo eloko est-ce que yoki ngai eza profond mabele wana oboko telema oboko zwa oboko zala ngo oboko bima na ngo yebaka te mabele wana nde mutu ko batela kozala teke no na bimi wana pona kende po failu mutatininga failu te nzamba le bilinga le bilo ke failu to bimi sayote mosi to sa bimi sayote o bimi pona senite o bimi pona ko benga na bango pona ko benga na tout le monde to bimi pote ke to kota kana esclavagisme ya seni to bimi te pote to ke ko luka seni za na maboko na biso po seni wana e ko za tu dirige pa na bango miteri kama to comprendre nga maman batata o ba comprendre bien ya solo na enseigner bien nzamba pambola bino pour comprendre que il est temps que chacun de bino abenga ne connaissance alobela que voilà tango ekoki date ba pesaki ce qui ba yeba kango teme date wana ezalaki batu force moko boyi e ba no utiliser bango et tango ngone ekoki force alobi que non bobi mana date wana bokede na bango longo mais okena mutuna yo te kolba que non na kiko bungela seni ou n'a sous ordre il y a un politicien ou il y a parti politique ou il y a leader ou il y a plateforme politique et obini pour na yomoko obini pour la libération na yomoko bande ko bazala kati na ba commune lokola ba Gombe ba commune lokola ba Njili ba commune lokola ba Kimbancheke boke ba moto moko alekate oyo bazala peme na mai o bazala kota ba Congo boke ba moto moko abimate poto lobela kibango babima kiti te comme tango ke moto na moto ayeba nani monguna na ye oya nyokole bambule bele nani to lobela kibino ko opération to ebindaku etango info ya opération to ebindaku moko na moko a passer message na bandeko nyoso sengi na bino moko na bino a passer message na au minimum 10 personnes passer message tindele vidéo to za lango sika mingi te pote ezali ya era important que moko na bino azango apanza message wana bandeko ke tango info la suite c'est demain et ce que zali pela ki akoyinda encore atana minuit so même singa tellement loba na ko tellement na minuit même ya dilo na ko loba lisusu ce message no suye na ko loba ezali kamoko spirituel de ça que non na minuit na 1 heure
message ça ngo lobela batu boy na promettre ki bino naza vraiment na confiance que o bankoko ba lobela ngai o nzamba ko lobela ngana lobela bino na ko loba na ko ya o ba no mona ndeto wala sala ba blague bo mon siko ke makame comme sérieux so ba bisi ngata na 1h du matin sur le téléphone ça l'alerte tellement landa est important même na minuit même na 1h même na 2h même na 3h même na 4h na ko ya so ke santé to kutani lobi voilà bandeko to pesi na bino ya solete moko na bino asala c'est bon boulot oyo bankoko basengi bandubi moko vanda na ndako te moko abanga te moko akende te pona ko bundela makamu ya seni moko na bunda parti politique te moko bunda leader politique te parce que bango baza ba franc-maçon bango to baza na kata système bazo kosa biso mais toujours bayile na bango nzapa lobi te bona na bango te bo bima kaka na date bango batie bo bunza na bango batie date wana bo benga na bango voilà na kanisi message kombo ya nzambe eyokani message ya nzambe eyokani message ya ngulusi kimbangu eyokani message ya mama kepa mvita na mama mpinga na eyokani ya moto beleli bango tutumbeli bango kakake ya solo bazana biso basunga biso po ete tolongwa na bowumbu oyo tolongwa na pasi oyo bayela biso pendant des décennies bayela biso pendant des siècles pasi oyo pasi yango bankoko balobi ke oui biso moko bato tokolongola bino na pasi bopesa biso kaka confiance oyo tozali na ngo kopesa bankoko na biso La libération, tango la libération ekoki, tango la libération ekoki, tango le belangaki, amoni pasi na Congo tenani, tango le belangaki makambo, tango le belangaki tenani. Alors, et comme tango la libération ekolo Congo, que chacun de vous aille baké, et l'occasion de téléma, ezako luka, qui bon somi na ye moko na kati ya ndaku na ye, na bana na ye, na bandeko na ye, azo téléma, po na moto te, azo téléma po ete alongwa na kiboumbu. Tango elo ekokia kolongwa na kiboumbu. Alors, matondo umboka bino tomonani na sima bangonga. Ekoza na 1, ekoza na 2 heures, ekoza na 3 heures, ekosenga na bino ke moko na bino atelema po ete tobundela. Mabele kolo Congo. Matondo, ingeta, ibobo, ibo.